Et komi ya koyinda façon biloko mateli na ville province ya Kinshasa toyebite soki pe na ba province ezaka kaboye. Lelo na tongo population banyongi balobi modèle biloko mateli ezo sukisa bango mitema. Misusu balopesi raison balobi que dollar tellement mati biloko pe mati bongo zwa transport passe. Misusu kutu balobi te bayebi soki nde gouvernement et soki pe nini nde baza la base pour que dollar oyo emataboye. Na mikola biso info plus boyoka ndenge population banyongi pe ba recruter. Ok, le koto 2500. Okosonga koto 23. Siko o justement peut-être on peut vendre na mboka oyo. Ata bino moko. Tani na mboka bala milinga awa. Pona bala lo kata mwelo wa. So e baba o sabe to na passe ya boy. Biso to zaba ma veuve. To ko ka lisusu te to boko to ko kuto boko la bana te. Biloko zo mata jour au jour. L'ipesa qui a 250 comme 300 et puis gagner c'est là qui 100 fois comme 400. Donc suka wapi na mboko na situation ya boy. To zo kokate. Qui n'a pas vraiment. Almet c'est là qui 50 fois 100 francs. Donc on lien anda kutu na lo tozo la la kabansala. Kozana bana 8 bana 7 mais kola masango 2000 mbongo ngoko mbio zoki na ngoza. Biloko tango zo sombo ye koteka lyo zo bénéfice zo bénéfice. Tozo songa kaka na mbongo yo sombela ki biloko. Dollar lelo prix mususu lobito mususu siko tokosala ndenge ni tozo mo ndenga kosala te je to baluka ka kokati rond point. En tout cas, tokosenga kaka la bakonzi ya mboka bomeka nanu kosala quelque chose pour na lure oyo tozokendela toyebi te soki pe dollar ekokoma kaka la 25 po mitema na bango ekita po modèle population ezonyonga boye eza mpenza kitoko te boyebaka vie sociale ya peuple congolais eza mpenza important mpo na bino po soki baza nzoto makasi te ndenge nini bakotelema poke bakende kovote dossier oyo eza toujours à suivre. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci le maître de l'univers, merci le maître qui s'est calmé des esprits. Matondi pe loku mutozong saka epa nza komba yende. Mutoyebi kobatela biso toloba ke kolala kolamuka ezalaka habitude te zaba miso tokota itolala ina bango tolamuki be biso tolamuki bango balamuki te za teke parce que biso toza bien koleka bango commandant c'est lui-même le maître. Ouais, simbi ba souffle na biso nda décider que ezala bongo pona bango na loba toujours zemi ezonga asima te kenda toujours ka liboso buto te umeli tongo etana nango kaka. Mbote bonjour, salut na bino so balandi ya Info Plus HD officiel TV, ça dépend ya RO kozwilanga soki bonsoir, soki bonjour, soki nini. Yonde moko okoye ba je suis votre simple servante Godé Boula Matindu babenganga mingi je de Boula la Colombe. Na elelo koloba un peu loko moko ezosala congolais nyonso oyo kilongo motema passé tout congolais. Nazaki na posa olobela moto tellement que les gens m'appelaient. Boula yozo loba tendenge nini. J'ai des lobi loba nanu les autres parlent yope loba. Je n'avais pas le choix parce que je suis là à votre service. Yango na elelo kolobela oyo na ngina loba lelo. Mutumo na Bible loba pour l'amour de Sion je me tairai puis. Moi aussi, je dis que pour l'amour de la République démocratique du Congo, je ne me tairai plus. Non, bandaka koloba parce que c'est notre travail. Au biso tondima tolobaka. Comme le médecin basalaka ba serment d'Hippocrate na bango, ba militaire basalaka ba serment na bango ba kokufa pona. Nous aussi nous sommes là, ya biso musala ezalaka. On est là pour parler de notre pays, de tout ce qui se passe. Et comme na matoi nanga soyez sûr que na kolobela yango. Tozalaki na ba année passée. Bien sûr que la vie n'est pas facile, hein. Vinde zaboe mutu po la mukana tongo olata mo elambe kangi o mwanzoto efandi bo c'est pas facile. C'est une chose que il faut y ba mécanisme ba technique qu'est-ce que tu peux faire. Mais tu mandai quand même Obunda pe okepe kope simbi pozo parce que il y a d'autres gens au balière la bango na taux du jour balata la bango na taux du jour. Aibi ke lelo ne na bimi boene tibiso ba coopéra makas. Nina bimi bona kebo no beta we pam na chema nguba langa na mutu na tambusi na somba nguba langa ya 5000 ce mois 8000 nanga bimi wana 3000 nanga na poche je rentre à la maison ma tembele na baloli bana bali
Oui, c'est ça. Il y a d'autres mamans qui sont dans quel lot a dans un transport na ya 500 na kena kitima tadi bala na sombi mbala na ye nango na sombi bakoni na tie na pelisi moto na tokisi mbala na ngawana na tie na mutu na keteka et simba bala baolia. Oui, to yebi yango ça se fait comme ça. Mais ce dernier temps ça devient très difficile. Ça devient vraiment très difficile na ba forme nango nyonso. Na ba forme nango nyonso ko banda likolo tina se, donc ça ne va pas, tout le monde pleure. Tovandaka biso tobotamaka tokolaka mbongo ya Congo ya congolais, franc congolais. Ezaki mbongo o biso wa congolais topesa ngo valeur. Toyoka basango ka l'époque là ya Zaïre, dollar ezaka li devant Zaïre ezaki eloko te. D'ailleurs, pour un Zaïre, il faut $2. Voilà un peu ndenge zalaka. Mais lelo oyo, to comment olengi la dollar comme Jésus moko boy. Lelo oyo, bola la bolamuki boy. 9, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Donc, to kenda nango bongo 100. 100 na pe bobandi 150. 150 boki 200. 200 ngope yango ezozwa déjà vitesse bande kona ngai. Explique-nous un peu une maman oya kendaka na coin moko boya Kinshasa asombi ba pondu na peut-être asombi pondu na ya 50,000. Aye nango ateki azui 75,000. Atali abi nanda kunanga banzungu wana na moni ekomi ya kala na bakisata mwa denzu. Akena magasin mo boya tu na nzungu babisi nzungu $25. $25 babeta na combien? Et même 75,000 ne wana nyonso. Dis-moi un peu, la maman là, pour asomba nzungu, azonga na ndako afanda, azoka maya mbula ataka na nzungu, atoka ba zelo atie, a servir bana balie ou asala nini. Ce sont des choses aujourd'hui, si on va observer les lots, il y a tant de gens autour qui tika karabango na ba nécropole wana, ezate pour ba obé la maladie mon quelconque. Ezate que pour baza so indenge nini te. Eza, ce sont des choses qui passent dans ses têtes. Eza maman mo ba fandi a la mukana tongo. Elle ne sait pas comment est-ce qu'elle peut se retrouver avec deux enfants. Parce que l'enfant, quand il est là, il dit, maman, la somba mikate. Etaliete kolobateo, na anambongote. Ou bien zela sima etaliete. Ye katanga sengi mikate na ewana. Azope mikatalia. Alors, quand la maman n'a pas le moyen de donner à l'enfant, même le mikate là ya tongo. Bwe bisanga mte ma maman ni ezandeni. Maman ozana pasi moko ya osakana te liboso toyebaka na ke wenzebwe Thompson na 300 ibanda cause 300 francs oso pe a Thompson ya mobimba penza ya mbeso ye nango longoli pe matoko lo bongisi Thompson okalingo olie pe na bula fufu otonjo melima mais lelo même Thompson na 500 zate muto osomba Thompson asombira ma Thompson na autant de dollars abetia on franc congolais memi ye nyonso yebisanga tango oya ateka biloko wana na majini ni po akokisa lisuba mbongo wana nyonso. Où est-ce que vous nous amenez? Bozo mema biso wapi? Baloni manyoko na mboka na zamba. Manyoko ebimi basali fufu, baye na fufu na Kinshasa. Muto na fufu na Kinshasa, il pense que nde na ye na oboye na oteka na ngango en franc congolais. Oui. Ateki na esaka fufu 200,000 ndenge na yebi kutu prix nango c'était parce que je na koka même pas que tout na ça craque la tête. Ateki asisi, il faut qu'il rentre encore côté à Outaki. Kuna roke kune bonga be mungwa mwa sukali, alimet, savon, mwa lamba, mwa lipapa, mwa nini. Metango okota na magasin bandi otuna mungwa $. Sucre, $, savon, $, lipapa, $, mais il y a tekaki en francs. Et franc o ya tekelaki, $, o bazo pese la ye, tango aluka bete la machine et memi e franc nyonso. Est-ce que vous pensez que prochainement tango ya
nde atekaki sac ya fufu wana soki na 300 000 soki 200 000 est-ce que aoteka lisu bongo aoteka lisu bongo te bato basombai mpe fufu wana bake baniki baotekela biso ya basakombi wana prochainement na oya nango ekoma na système oyo bango maotiela bato fufu na basin place moto aoteka fufu eza nango mais ye déjà asi amitokeli bato atie na basachet atie wana. Donc tu viens seulement, tu donnes de l'argent, tu prends un sachet, tu pars avec ça. Yebisanga sachet wana ekotaka demi sachet eza fufu, demi nango likolo eza mopepe. On a mon vidéo moi etambola mwana na lo babi bateki fufu à 300 na mopepe à 200 koki 500. Oui, il a raison. Pourquoi? Parce que le gens regarde qu'il a dépensé pour qu'il bénéficie. Mais pour bénéficier, moi, Eza n'a pas si boyé. Si tout le monde a maman le long sous ba obima, ba okendeki na ba koina ba moko teka, Eza juste que soit bima na 100 000 naï, elle garde seulement ces 100 000 là. 100 000 on kande yango zo balusa. 100 000 on ka yango na zo balusa. Et ba ki saka nango liso eloko. Et ba ki saka liso eloko parce que otali na masango na fufu. Yango ndeze eloko il faut simba bakino mais kolia ekomi pasi kolia na net na RDC boy net na Kinshasa boy elinga zeloko eza pasi te toko na biso komona pasi ata na kolata parce que awa toyebi ke ba izino esala ka babilamba net babilamba tolataka toyebi ke ezala te e utaka libanda mais kolia ce n'est pas possible. Kolia linga isa na facilité mutalinga za na 3000 2000 alliés. Mais lelo avec 5000 francs ko tu wenzo liate somba loso ke lamba bulai. Fufu na 5000 francs olia mona nini? Osominga inga yo beti olie na mungu wa pilipili. Parce que eloko osombe zate même si vous êtes à 2 personnes avec 5000 francs et peto mutu. Oyoka mutu passe. Alors je me demande, tout ce qui se passe ici. Est-ce que bato bayaka na ba polo, na ba chapeau, ba oyoka ngote? Parce que bango baza na kati ya ba immeuble, bango batambola na likolo na ba jeep, ba yebite. Transport toyebaka pona bima nanga là où je suis na comme à Victoire avec un 500 francs na ok nanga na pété j'arrive à Victoire mais les lots tu peux avoir l'argent comme ça dans beaucoup de transport ezali grille tarifaire ba transport ou tay ko bima dernièrement ah oui tout le monde ba trajet ba 1000 francs ba 800 ba 500 ba 1200 ba est-ce que vous tenir compte? Il y a des chauffeurs qui sont parents qui sont oui, bien sûr. Chauffeur à Kobima a tenu transport 500. A kokisi versement. A kokisi versement wana. Est-ce que nous avons écolien? Carburant na station Ekiti? Comment c'est possible et le koloko a lipa et le koloko a lipa? O kinoa nyonso ata lié na fufu lipeza kwa mwa kisi mo boya ba kinoa ata lié na fufu mais moi na ata mwa lipa na mwamba mais lipa ngo comme le kwa ba meki sa batu ya ko meka te to sala na o bo meka so bi bien to sala ya minene bien ya bien qu'est-ce qui ne va pas bombe ba kinoa bombe ba kinoa ba congolais wapi oyo boite ko ndane nani toluka nani alobelela biso likambo oyo quelqu'un qui est malade à qui hôpital ba prescrire ba kisi à qui na pharmacie à ma grande surprise et loko epicrenia ngana mutu na ngana ebika eza 100 francs Nabi nanga ke pikenya ezala longo 100 francs ezala kutu 50 bon c'est normal et ko mata 100 francs ya pikenya 400 francs donc neti boy na ba centre ville 400 ce ko ba côté na biso kuna po biso to abana moto za ba kuna c'est que 500 600 muto akufa o asomba kisi po ba tobola na nzoto
yango na otoloba ke ya tant de gens oto ke tika bango na nécropole bazokende te mpo na nini te bazokende mpo na baconditions de vie. Les conditions ne sont pas bonnes. Les gens sont en train de souffrir moralement, mentalement, physiquement. Donc nyonso ekoti même na spirituellement nyonso congolais ozonyokwa manango parce que toyekola na classe quand même que selon l'OMS état complet ya bien-être physique ya moto il faut moral na ezala bien, physiquement pe azala bien, spirituellement azala bien. Donc yango wana mais ce qu'on biloko wana nyonso pas congolais yango nde komi malade tout nyonso yango nde komi malade. Transport, parce que tu peux sortir à la maison 7 heures, tu arrives 10 heures là où tu pars. Au sein de l'hôtel Andela, tu cherches seulement les transports. Si tu as un nid, tu fais dans banda pour rester aussi à la maison. Quand on reste dans nos maisons, tu as un nid. Il y a un moment où on est simbaté. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, tout ça, c'est un nzala. Tout le monde a dit que c'est un kota. Il y a un moment où Congolais nous sommes comme on a dirigeant boka baka mabe. Nyonso. On me l'a dit que mutu ah tika batuna. Ata ayekutu. Yekutu. Il y a un moment où ba élection oyekoya Congolais a osana ba kanda ba dirigeant au baza pour le moment na ndenge moko ya osakanate. Pourquoi? Parce que baza wana eloni manipulé bango pour ba ko lobela Congolais te. Eloni ekangisa bango munoko. Je aimé l'acte au ba joueur na biso basala à l'étranger na sepela nango makasi. Atiebi atiebo. Pour montrer que bozo boma bokangi munoko. Il faut parler, bolobaka. Vous êtes là, nos voix, vous êtes là, Batuna Bisso, vous êtes là, Bato Bokolobe, la peuple congolais. Ce peuple congolais, Azate, vous ne serez plus là où vous êtes. Boye Bango Bongo. Donc, ce peuple congolais, Azate, le congolais, nyon soit Zate. Place Boza, ba PDG wana. Place Boza, ba ministre wana. Place Boza, ba député wana. Place Boza, ba sénateur wana. Place Boza, soki ba nani, Boza la te, Boza ya ba nani. Boza la te. Parce que vous êtes là, on vous appelle les élus du peuple. Ce sont le peuple qui ont fait que vous comme à place Boza wana. Mais peuple, le tande, bo palo la bango. Le peuple ne se retrouve plus. Et ça, le roi, moi, si mon mobile, il m'a dit lingaye. Ala kisi bolingo, ala kisi nyonso munda ko yanga, iso ko linga to ko vanda wana, moni mutu ko na ko pesa yo, omoni boy na ko sala boy, ko voyage ko kende boy. Tala boy, moi c'est atali ba intérêt nyonso, mais oui, ça va, je t'aime. Tant que moi c'est lingé, l'homme a changé. Akomi na ina makamu na ndenge mususu ndenge bino ba dirigeant ya Congo bo sala Congo ya mwana. Mais sache-le que Congolais azobato. Congolais a mayele. Congolais a muto azo raisonner. Ya on a utai koloba quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va apparaître un jour. Il y a tant de gens lelo o bisuna bilo tito fanda kaboto betama solo to loba bango ba genou na bango ezana c'est pour le Congo ici. Comment ça se fait-il que toyo kasango mboka mususu ezo ko agresser Congo? Mais tozo ka isu sango congolais bazo bunda lisusu. Ya attaque vous-même na loba tabongo na terme na biso attaque vous-même. Congolais na Congolais ako bundate. Bien sûr que tu as aimé Kozala. Mon prophète nous a dit que le branamiste se bat derrière la maison. Congolais ko bunda na miso batute sangwe kendeke. Tala kuna basuku na bateke ezo yinda. Tala kuna ba yaka na badani esimbate. Il faut se battre derrière la maison. Bo sisi yango kuna bo bimi. Poto liboso bo sangani bo combattre ennemi. Mais derrière la maison, mais ici chez nous,
Et comme il quoi nzungu nganga moko boy soka ke ningisa ngo boy grrr kune yindi ake ningisa ngo boy grrr kune yindi. Un jour j'étais dans transport moi papa moko azolo babi muto loka Congo ye moko ebinenga loka muto loka Congo azati si congolais moko muto loka Congo congolais moko il faut avoir conscience de ce qu'il veut faire. Non cher dirigeant tolinga bino makasi yango to tia bino place bozawana. Ne pensez pas que place wana ko suka ka na bino. Au nom des histoires, il y a République démocratique du Congo. Tout ça, c'est histoire nango. Tout ça, c'est bateau bazalaka ba député avant bino boya. Lelo bazawapi. Tout ça, c'est bateau bazalaka ba PDG avant bino bozala. Lelo bazawapi. Tout ça, c'est bateau bazalaka ba ministre avant bino bozala. Bazawapi. Il y en a d'autres, même ba histoire na bango yoka na lisute et c'est face ça. Ils allaient lisute. Pourquoi? Parce que bazala ba mabe ba lelisaka peuple. Et si vous aussi, bon mais ma biso bongo, to soukana bino ndeni. Sachez que place au bino bozali, ba misusu bazala, ba misusu bakoya, bino tende bo souki sango. Alors conduisez-vous bien. Bosunga vraiment peuple congolais, bosunga vraiment peuple congolais. Je reçois tant de messages, je reçois tant des appels où les gens m'appellent pour me dire que Boula, regarde un peu ça. Et ça n'a pas tout le monde na Kintuka. Ils m'ont appelé pour me dire que mon soit ça na Kintuka. Pas comme matin, j'ai oublié si c'est pompage, si c'est hyper, si c'est nini talaboye. Là, les gens commencent à se permettre à Kolongabanda pour 4 heures. 3 heures, basali cric, basali groupe pour baluka ba ko ma place ba cause wa transport ba kenda ta ville ba keluka moyen. Pourquoi? Parce qu'il y a pas moyen. Si on tabi pas fanananda que ça va pas marcher. Famille kolia nini. Ba to ba kobika ndenge nini. Ce sont des choses au soza na mutema ya bomoto. Au tali ce qui se passe dans la cité. Je vous dis ça parce que bino na cité beaucoup makate. Bino na cité quand vous venez comme ça, botier sécurité, botier la police, muto pousse la tête, muto lekate, oye ba ko roké na salle so ki place ni no lobby makamno yaki na ngo pour bimi OK. Tu ne sais pas via batwana. Oyo sangisi ma ko loma na bango. Er mo bozwa katan, boye bo fandi na batu. Même si tu ne viens pas à l'honneur, tu viens seulement comme un simple citoyen. Là-bas, soir, moi, boyo, côté dans quartier, non, moi, boyo, on s'est camouflé. Autant na vie à ba quartier n'engé zalaka. Bon comprendre que bon na travail à ma casse ya ça mais bon sali à moti. Bon tu na ba congé parlementaire na bino. Banani basali ba descente na ba base na bango sur terrain na ba circonscription na bango. Banane. Mais vous oubliez que na congé parlementaire des AKR akokita na ba terrain na ba base na bino ko motiver bango oyoka bango lisusu posa na bango ezanini oyebisa bango ope posa na yo ezali oloba ke non ngai pe na oluka na bunda kuna na sala bo pona bino. Vous savez quoi? Kimia o batu baluka ka paix dans le cœur, ce n'est pas dans l'argent. Kimia, ezaka peut-être okutan kana mutu mo ba oloba no maloba bien. Et peso kimia. Et vous aussi, ce que vous devez faire aussi peut-être c'est ça. Okoki ko kitaka na terreau et na base na o pesi bango o nourrir bango ta espoir to loba ta bongo. Parce que juste na posa ba voix, quand vous prenez le voix, vous partez et c'est fini. Oui bisangai, bo tia peuple congolais wapi. Bozo tia peuple congolais wapi. Bo pesa peuple congolais mayele moko ya mabe pour prochainement que ba o ba oya sima na bino po ba luka ba voix bango ndi ba subir ba conséquences na bino nyonso. Parce que cette fois-ci je trouve que un congolais peut voter. Quand ne boko sa bango na ba polo na ba 3000 wana. Azo pesi o voix na. Après yo ke kuno ko na ba jipo comme na ba voyage comme na ba nini obosani. Cette fois-ci congolais faut fungula misu. Congolais tout aisu congolais o wana ya kalaki.
En tout cas, je pense que ça m'a fait mal. Il y a côté la nègre maman bazo souffrir. Prochainement non il a bino ba image. Parce que moi qui t'a atterri ma casse. Na postulé na ngate, na sali le côté mais na kenda ma kokuta na ba maman, ba expliquer nga ba kana bango. Na faille na soli na bango même si je n'ai rien. Na pe sa bango ka moral la bomoto. Au moins la pe motiver maman mo azaki décourager bino. Maman kando e bisinga boy. Non, bimalom na ki lukambon. Parce que les mamans balembi. Otali pe boy, côté kango mutate ke loko malonga te mais place ngo ote ka bazo benga na ye. Ato mula biloko boy panzani. Asuka wapi? Ce sont des choses oyo ba mame pelé bazo kufa lelo, bazo kufa na mutema bango zo saigner bazo lela. Pour na ba condition oyo zo memela bango. Et ça bien dit. Ce sont des conditions où il y a ça passe dans la vie à Congolais. Moi, non, le baka pour la ville province à Kinshasa. Alors, si on est à l'intérieur, il y a la République démocratique du Congo. Parce que on a Kinshasa est un mort, est un mort. Moi, si on a bimi na Kennedy na Mandaka. Ali na koti côté babokato la kawana. Na keli sala, na ke bumba. Par contre, de vie qu'on les andene. Ah non, on a Kinshasa dollar et à bout. Bon, bango kuna bazana dollar ndeni. Bon, la vie ça passe. Tout le cas moyen, yoko sunga bandeko na biso. On est tous de Congolais. Congolais asana mutema ya kofongama pona bandeko na ye ba Congolais. Qu'est-ce qui fait vraiment que dollar? Le dollar on est comme na ngombo. Otiki na mino sali mo na biso. En tout cas, ça passe ma casse. Moi, ça me fait mal. Vie sociale, la peuple congolais, ça bien été. Ils ont vraiment bien été, ça vraiment bien été. Congolais, ils ont eu quoi? Au coup de m'tlanzela au tambola, makani se kieye, mutuke koye touti. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire pour réussir encore. Ma santé au bon moment, peut-être que ça n'a pas santé na biso, ma santé ma condition de vie. Si vous avez une télévision sociale, même si vous santé vous voyez, ce sont des choses auto lukato sala. Ce sont des choses auto lukato bonissa. Il faut avoir le cœur ya bonissa. Je pense que pour aller dans la vie sociale ya peuple congolais eza bien té. Congolais azolela, Congolais azomona pasi, Congolais azo souffrir. Congolais azo ibate nana oyo sunga na Congo. Congolais osenga nzambe atindele Moïse, atindele David moko. A relevé défi o ekolongola Goliath ya vie sociale à télémeni Congolais. Congolais azo luka Moïse moko alongolele maboko ya Pharaon vie sociale à pasi o ekomi. Awuta wapi? Kana kati ya Congo. Je pense que dans le cas du Congo, on va tout baser belé au basuma Congo. Mais bon fungula neka mitema. Bon fungula neka mitema bon suma peuple congolais. Parce que ceux qui bino bato bo ali boso bo sali amonde kitati na biso batasuka. Ceux bino bo sali amote et kitapete, il y aura personne. Il y aura personne pour y suma Congo. Ceux qui biso moko Bana Congo, Tobonisi Congo, Ote. Congo, c'est nous. Ngamo suna la mugina skole longina ngate ya personne oyo skola ngelongi. Ngamo suna la mugina milati se la mate mutango lati sanga zati. Il faut Congolais yemoko abomisa Congo na ye. On a mona ki bandeko ba benga nga epele, je n'ai pas besoin de dire à ça. Nazaki na posa olobela mote. Mais tellement d'appels qui, tellement de messages qui, tellement les gens me disent d'autres choses. On n'a même pas que le bango awa. Mais, la salle quand même est fort parce que ça me fait mal. Et ça n'a vraiment pas si ma casse. À mon avis, social à Congolais, les Londoniens commis, Congolais comme souffrir. Congolais ont bêta ma ligne 11 et loko pamba. Biso, L'une 11 Congolais comme au béton parce qu'il n'a pas le choix. Mouto ou ta ville ok bibo na 2000 francs na maboko 2000 on les a payé sous ce quartier en sani.
abeti makolo banda ville, banda hôtel de ville, banda zandu. Pam 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 kingasa nyasuka. Ah, parlant cause de moi 500 francs qui ti bible. Oui, bisangai. Où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Toke wapi. Na fini mutu. Na tani romo mutu. Na lobi kande bandeko babenga enga, baebisa enga na loba. Ça devient difficile. Ça vaut les coques à 300 francs, ça vaut les coques les 1000 francs, 800, 700. Au moins que vie comme il passe, au lieu que moi tous la facilité. Il a ôté. N'habite le 100 francs dans boutique et tikali nini bazoka, bonbon, alimettes, je sais pas. Ça devient difficile. Na bato ba ôté kala boutique ora Tote kaka pour ton maison déjà côté mais ce qui était tu as tout tika côté. Pourquoi ça ne marche pas? Vie est passé. Moi suis un peuple congolais. ACP là. Bon. Décembre rendez-vous. On va se connaître. Quand nous nous connaissons là. Merci beaucoup na komi na suka ya analyse na ngai ya lelo. Question na ngai zalaika où allons-nous toke wapi avec tout ce qui se passe na kati ya République démocratique du Congo kuna bazobo makoto biso mo pe to bomana. Cela veut dire quoi? Nzambe taila biso likambo. Tous en place ke funda te biso talisa kai moko le maître de l'univers. Raina bino lelo tosuki awa. Merci na mon réalisateur, merci pesi mbote na ba mama nyonso ya République démocratique du Congo ba mama balamukaka 4h 3h kotika bambetu na bango pona okeko pungala bino toza même moral ponga pe na sala na ngango. En tout cas mbote na bino nyonso ba brave femme. Rendez-vous à la prochaine. Bye.